na telemi awa pote na pesa mba bonjour merci mingi bozo kota pour mieux abonner na chaîne nangai mbote mingi penza nzamba pambola bino openda na quotité akota komi abonné bonjour à mon boss Olivier Bizaou na Katia Canada mon producteur ok masole bandi tokota kolamba awa bozo mona bino moko bozo mona déjà elubu na loba mingi te ba ya mwasi ba ya mobali tozana elubu kuna ya malonga o ba pa neglijaka mais biso ba boaka ba neglijaka ndiso to salaka na pusa pembeni mbote na bino bandeko na banzi bosibo mi abono pe na ba kotite naza na besoin ba abonné mingi bokota ba ya mwasi o ba neglijaka ndiso to lokotaka to sali tango komeka mokobi eloko ango na neglijaka shu ango na sabotaka na wenze na market nzoka ndeza ango elengi o shu na ngangwana na sokola yango kitoko na sina katikati kokate ezaka moderne na moderne ndenge mutu alingi na kati yango nganga mwa minene bamusu bakata mike ndeti na tambo na mboka moko Zambi alinga yango mike penza basela yango ti salade menga na kola malinga eza mwa munene na shuna biso na kotia mikuwa ngombe maboko na ngiza deja ko sokola ba ya mwasi mikuwa na nga ngombe na sina sokola kiango bien ba ya mwasi boza na bitiso boso minyama na mboka mundelo oyo omwe pa na biso ezaka mba moko fresh o ba tiaka ba kisi mingi ba nyama ba kola kana ba kisi bozo mona nazwa kapenza na sopela ngo mai na chema na keto ata mai soko za na keto tele na Afrika ozima otokisi o sopeli yango tana ko bimisa ma client o sokoli yango ndo ko yeko tchana nzungu ana sokola yango kitoko na tokisi miku eselembi pe koma pete tozana ai na bisango na snakati otokotia tozana matungulu na kati matungulu ça dépend ya ndenge shunanga ezali na mesure shunanga matungulu ngwa tozana tomate o ba bengi ya tomato ne tosala ngona nyama tukochema muskat po pesa chilengi mungwa ekozala awa tozana jimbo lengami kocha jimbo mende nazani na jimbo o ya ngombe na okikocha nga soit o ya crevette na okocha nga soit ya mbisi na osala bango publicité te ezaka pe ya soso nango ya ngombe nango ya crevette na ya poisson menga na mona ekra ezaka soko butyango mwana eloko epesa kaka chilengi tukocha pe mafuta na biso boki pe banzungu mususu na teza maka mususu a secret pelisi moto na biso ya mwasi na zui mafuta na ngai baboni balingaka ka tola kisa me nazola kisa na zui mafuta na ngai na che basela kango mina mingi na mafuta ya l'huile ekoki boy che mafuta na biso nazela mwa mafuta na biso ekanga mwa moto baya mwasi nazosenga na bino ka bokota bomi abonné et par Kilumu Shembo TV mikolo yo mutasimbi Ariette nazonga na musika entre temps mafuta ezobela mutasimbi masolo ya Ariette Kilumu Shembo TV nazui grand producteur moi na Canada na Toronto Olivier Bizaou producteur mo makasi les boss tout zo benge les boss poza boss na biso azo salo ekoki ye pesanda kota sponsorisé abi cadeau na ko peso mama po mikolo ezaka kaye cadeau na ko peso mama na biloko zolamba mwana mwasi afandi me alambaka azana téléphone kaka azo kota akokisiti ba 900 quelques abonnés oza makasi mama biso ata courage ndenge wana to lingaka to produire de boss producteur Olivier Bizaou atalaki mama na ko produire ko banana nzungu ko banza na sani ko banana biloko akolia biloko nyonso ezaka na Congo Olivier Bizaou akoya na ngona Australie awa mbisa ko kauka madeso agoma nyama zamba pose zombo mongusu ngolo soki ekotaka na Australie te kokota mpona Olivier Bizaou esengo te yoka basentiment mo boss Olivier Bizaou
tobanda toleka nazwi ai na bwakeli nazwi ai na bwakeli nazwi matungulu na bwakeli o nyonso ba evre kaka ya Olivier Bizao mon producteur kala mingi tako koma ana Australie bana Perth Mebu na Adelaide Tasmania oyo sazoluka production Olivier Bizao azoya soko salaka filme soko salaka théâtre soko salaka émission lokola nga kolamba soko salaka musique koyemba musique yo musicien azala pona ko produire ya ko tia solo mama awa après awa na ko tia tomate na ngai awa tang na ko tia tomate na ngai na ko zo mwa muscade boza loboko moko pasi baya mwasi po ekokota nyama toko tia mwa muscade na biso eleka pete ekoma bololo nako tia goût ya crevette na ngai mpo naza na ya bif te naza na ya ngombe te ezaka deja na mungwa nakosala sikoyo bikefo na mungwa oyo ya normal moni sikoyo ndenge eza boye bomoni shu oyo shu ezaka modele ebele ya kolamba soit tosangisi na nyama soit tosangisi na mbisi ya kokauka ata zombo mongusu mboto nyonso ya moto moko ata osangisi yango na mbisi oyo soki mbisi nini okolinga kotia kaka yo bamosusu basaka yango ntina madesu na kolakisa biloko mosusu nde balambaka yango na madesu nde tosakatisaka madesu wana pondu na madesu koyo ekomi shu na madesu eza modele ebele balambelaka baya mwasi ekola na ekola elambaka ndenge na yango mpe modele akolamba eza ndenge na ndenge ifo komekaka eza te otali yo wana alekisaki mungwa asalaki boye kaka kotonga yo kokoka kotelema ya mwasi mpo kota boye na émission préparé biloko nyonso boye donc ifo kofelisitaka bandeko na bino awa sikoyo tokozonyama na biso ya ngombe nakobwakela yango kuna yango omoni tomate wana bomoni tomate ebelaka mbala moko na chou kaka ndenge ezotoka nde ekobela asko tozotia oyo chou na biso kabedi tozotia ngo na nyama ebana kobela na nyama na tomate wana eza na se ebana kobelaka nango mbala moko tozotia ndamu yango tozobalola tina ndenge nakofinika yango ntango ekobela bokomona ndenge ekobima me kayo negligaka ju tika néglige chou eza kisi moko monene ata ndenge eza boye bomoni ndenge eza boye okoki mpe kotia yango na brenda osali yango jus nango emelaka esesaka makambo ebele ya nzoto bato ebele banégligaka kolamba chou nayebi yango bayebi yango kaka mpo na salade bayebi yango mpo na eloko mosusu te bamisusu bazwaka chou oyo neti namonaka bandeko na biso ya lubumbashi bazwaka chou oyo ntango bazotuta pondu baya mwasi ntango bazotuta pondu bazwi basangisi yango na pondu batiaka mpe na pondu natia chou na ngai ezochauffe kuna tomate wana nyama eza na se kuna eza kobela na se chou eza likolo nango producteur na biso Olivier Bizao azoya Australie aza kosponsorize makambo aza kosponsorize bato ezaka mama Ariete te aza na mulongo ya bato donc bokomonaka ye ndenge akokita na Perth Melbourne Adelaide mikolo azokoya nde na Australie na Tasmania baville nyonso pour produire bateau. Alingo mwa ba Congolais pe ba avancer. Mutande ngona to bwaka ete. Mutande ngona le boss Olivier mwana Toronto na kati ya Canada.
na mboka Nima kwa kala na mboka Marie-Laure na mboka Fulangenge tozana ko bwaka ete to kozanga te ko support ye po yenda za ko supporter biso abi il faut to avancer na mboka. Olivier Bizao, producteur moko somo, producteur moko patron les boss. Ah bon? Natika ngo entretemps na moto kuna tomate na biso ezobela kaka na se kuna baya mwasi. Ezobela na se chou ezaka likolo nango. Ero na okiko finika ngo te. Na kochena nu mai te. Tomate ezobela na nyama na se kuna. Wa mona ki sekela liboso koloba mingi te. Ezobela nango na se kuna. Totiki ngo nan. To banda. Bomende tokata ki chou yango la tochaki na nzungu. Tozaki na matungulu, tochaki nani ai. Il faut qu'on soit mesure moko ai zetu na tie ai nyoso boete. Ai lingara pete eleka. Nazwaki mo ai muke na kati. Na sali tomate na sina tie kuna to tie matungulu. To tie pe oyo spice na biso babengi gu jimbo. Baya mwasi siko awa na mesure ata mungwa. Po oyo gu to tie na jimbo wana ezaka deja na mungwa makasi baya mwasi. Ana zo mesure mungwa. Na kolinga te mungwa na ngeleka, me na kolinga mungwa eyo kamate pona bakisa mususu. Olela tia mungwa na ngai eleka. Eko bebisa bilei na tie mungwa na ngai. Tangwa mai pe na kotia boko mona tango na ko présenter mona sani. Sipo moni ndenge ezo kalinga mbaka. Tomate yango ezo mba. Bomoni baya mwasi. Ezo kalinga mbaka kala mafuta. Liboko moko mais je me force. Yaya leki misunango kitoko. Oh mikuwa. Baya mwasi mikuwa mswa kitoko ezaka te ka misuni. Oh na lingika steak na steak te. Moko mo biloko lokwa ba shubo e bon ra biloko lokola mikuwa na kati. To tient exemple makoso. Osona makoso na shu ndeko meka kaka modèle na mendo ko lambela. Oyo siko mikuwa ngombe mezaka même na misuni. Et le bito que nous avons mis quoi kaka mboa o ba longola ka misunyo so te awa na poto ateka pe mikuwa eza mwa miso moni bozo mona te chena zaki ata mtoko simbela ngaya ya monde les boss producteur Bizao alobi fana ba pareil oyo ko zalaka ba pareil penso ça professionnel opposé yo za les l'émission batu na yo bazotala onde na osala émission bozomona kangai na tiki na nga pareil mwana mwasi atonda ngenge ya Ariette kaka na telefone bazomikumisa na osala émission mais na jiba abonné bazaka kokota bokota baya mwasi bokota baya mobali botika ndeko na bino terrain te ah bon wana lokola basani oyo basani ezana tina te bopusa ngo kuna tangu chou na biso ekobela tokoya ko présenter notre chou na sani faut kozaka pe na basani ya kitoko ya ko présentaka na mesa ete kaka kosombaka babilamba basapatu me ozaka na sani moko te ya kitoko ya koyambela bapa bozomona tozobanda oyo nyonso eza ndenge le boss Olivier Bizao alobi mama bato banegisaka chou mingi lambela biso mwa chou yango ndo omoni na koti na recette oyo ata na restaurant na bino ya poto kuna bokipe bosombaka biloko ya boye te bolambi tala chou ndenge momoni ndenge ezalaki na ebandeli momoni ndenge ezalaki na ebandeli yango wana ezokalingama tozobalola awa sikoyo nakomeka soki mungu ekoti ndi nakoya kotia mai na ngai toka namoni ekoki mungu na kotia lisusu te aya sikoyo baya mwasi omoni nyama na ndenge tokisaka esi elembi ezosenga lisusu mai mingi te na shu oyo tokotiaka mai ya kokoka po ebelisa shu na tomate
Ok, koki ndenge wana. Asko nazo balola. Omoni chou conseil à péter, boyebi secret shooter. Soko zolamba chou. Ba ya mwasi na laksabino. Ko fini kakate. Bomoni na fini ki wana exemple. Soko fini ki chou. Au moins soko ebele ko ma couleur moko neti chocolat neti nini. Chou balambela ngo polele. Kaka ndenge wana tina ndango ko bela. Et ko zaka na couleur nango. Et ko changer couleur te comme noir, rouge, jaune. Toti ke lango pesa ngai 15 minutes to ko zongela ngo tango ko bela to présenter na sali boko takota bo mi abonné par et kilumbu shebo baya mwasi baya mobile masolo eza wo eza kitoko lo likambo na chou o yo masolo ya le boss Olivier Bizarre mwana Canada producteur ya somo batika yo see you bye deuxième partie bokola.